Allô, 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 les amis, ya Mimi Selunga TV na pesi bino bambo te nzamba lola amona bino, nzamba lola akanisela bino na mabota na bino na bandaku papa mama, donc bana kande Mimi Selunga lobaka mwana bati ya nzambe, papa simba mama, mama simba papa, donc bana po simba baboti na bino bandeko na ngai lelo lisusu na ye boyebi kaka ndeko na bino Mimi Selunga TV soka ye ayaka kaka na likambo, donc soki na ye seke ya koloba ezali, soki pe ya koloba eza nango te nakofana nanga kimia o po naza nanga na likambo ya koloba te, naza nanga liboma te, likambo ya koloba eza nango te, nazoya kaka po bato bamona nga non, ntango nayaka seke ya koloba ezali. Donc wana bomoni ndeko na bino Mimi Selunga TV apesi bino bambote boyamba bambote na esengo nyonso po ewuti epai ya ndeko na bino ya bolingo oyo alingaka bino mingi na kombo ya Mimi Selunga. Na pesi nzambe nanga ba merci ebele, na pesi nzambe nanga vraiment ba matondo ebele po ya za bolingo soki tozokutana na ndenga ba video po ye azobatela biso. Donc soki loboko na nzambe te moyen pe to monana na meme na ba video boy ekozalaka te, moyen pe bomona matama ya Mimi Selunga bwende kake bomona ngo, donc ekozala te po bomona ke Mimi tozomona te seke mabe ekoti. Donc lokola nzambe azobatela ye abatelaka, oyo abatelaka lokola ye azate pe kobanga banga te ndeko, yeba ke nzambe muta bombaka, nzambe muta batelaka, soki abateli te oyo akobatela na pamba po nzambe nde mutu abatelaka. Mobateli mosusu lokola nzambe azate, yo kangama na nzambe, tambola na kobanga nzambe po ye nde mutu abatelaka, likambo na moto te, donc nzambe nde mokonzi na nyonso. Eza bongo bandeko na ngai oyo kutami na video ya Mimi Selunga, ko hésiter te s'abonner, commenter, partager pe kobosa na ko like te musapi wana esala boy esala ba Mimi Selunga kitoko makasi so na biba poto zebele YouTube mobimba to yebi yango ke oyo esala bien makasi o pe aboya moko bazaka na bango ndeko osala ka boy eza ngo problème te, eza nango lolenge na yo ozolaksa nani yo zali po Mimi Selunga finga kate aloba te. Donc soki mateya wana ezoswa yo yango aka kolaksa ka musapi wana bon eza pe problème te, continue koba na kotia musapi wana mengape na mateya o nzamba zopesa tokotika te ti okotika motema keto wana oza nango okukoma kotia boye okotika ya boye. Donc tojali bandeko na ngai, en tout cas lelo vraiment na ye nanu to débattre nanu tosala na bino na débat ya likambo oyo elekelaka ngai bomoni ke en tout cas bandeko napesi bino bambote te, bambote na j'espère que napesi bino bambote, donc bambote na bino vraiment bambote bele bozape video te, bozape te botalaka ba video tina suka parce que ya buzoba mona muta fandeli penza canal penza buzoba.com banda ki kotala buzoba afande oyo tata mobimba afande tangisi kutu na so ilekolo ya koseka bêtise, mama mobimba tindi ba video ya ba bêtise pona nini te tokokaka pe ko partager makambo ya malamu pona nini te ndeko mitala se contrôler bien ya buzoba yango partageaka ya makambo nzambo lingi ko partager te ezalaka nini oza nani metala yo nengo tutaka tolo naza mwana nzambe naza boye nga penza nzambe boye non soko za mwana nzambe partageaka pe makambo na nzambe po balobi nyonso ekoleka. Intel aningisaka Facebook, Intel aningisaka YouTube, boyoka kindie moko kolo mama YouTube Karine Mokonzi o to benga kakolo YouTube ye moko mibenga YouTube na maboko ne boyoka ki alobaki nini ye pa koleka mutu nyonso akoleka kaka nzambe mutalekaka te, c'est ça. Donc to profiter koyoka maloba na nzambe, to profiter bandeko soko okufi okoyoka lisusu maloba na nzambe te, soko okufi okobongola lisusu motema te bandeko na ngai, to profiter na ntango toza na bomoi, partager makambo na nzambe, partager ba conseil ya kitoko ekosala yo moko bien, nzamba kopambola ekosala pe Mimi Selunga babie makasi ndeko nano s'abonner te yo penza s'abonner
commenter, partager pe liker la vidéo. Donc wana tokosola kitoko tokoyokana. Donc bandeko na nga kaka nde nazali koyebisa biso vraiment bandeko na ngai pona nini na lingi na tuna nanu motuna oyo elekelaka nga makasi makambo oyo. Pona nini soki tokomi na fin de l'année okomona vraiment moto moko bobandani ba problème kala yo senga ye ba pardon o senga ba pardon o se excusa na lolenge nyonso alingaka koyoka yo te. Mais soka yoki kaka fin de l'année kala te ye wana akomi koye akomi lokola soso azui masasi akomi lokola mbwa donc azui soki masasi akomi luka mutu asenga kaka pardon. Asenga kaka pardon. O nga nalingi kokota na nga na ne asika te na ba problème a bato. Bandeko na nga eske tokolaka nanu pe ko tant tozokola na ba age tokolaka nanu pe na liloba na Nzambe. Tokolaka nanu pe na liloba na Nzambe. Comment expliquer komona mutu ango oyo azoloba likamba boye mukolo makasi. Omona mutu ango mukolo ya makasi. Okoke mukolo ko mama mobimba ou soit donc papa mobimba jeune garçon mutakola mokoyoka mutu o na décembre kokie ngana lina kokota ne prochain na ba problème abatu te na lina ngate tamso mokile kufa le 31 na keka koluka ena senga pardon. Nzambe wane Nzambe amoyo Nzambe pongolo lendo Yesu Kristo sunga biso batu. Tozokola kana ba age. Tozokola kana ba mbule ezokende tobomba na ba document. Me penza kotala misala batu, kotala lolenga batu, kotala kokanisa ya batu, kotala nde batu bazomema makambo ya Nzambe tozokola te. Bandeko bondemelanga tozokola te. Mutu akolaka poto mutu bandemo kokoli na makanisi na ba geste na ba lolenge elaksi ke akola azo changer bongo yo siko makambo aniza ya kala makambo ya kala ya ba 1900 soki nona combien tant wala bana mikie vraiment wakaka bwana nemina camarade no mobwe o na lena nga ba problème te to loba na kaka au moins te lelo eza le 31 décembre au moins te lelo eza le 25 mokolo esengo bongo tina ki mama lisusu ya age oyo. Donc Ndeko fanda na yo vraiment na problème a mutu ofanda yo zela no kaka décembre atsamba lola kolo bandeko na ngai bandeko tokola nanu ko tokola nanu bandeko tokola yo zalaka no ka wana ozela no kaka décembre soki décembre kaka ma olobi nakei kosenga bolimbisi Ndeko naza lisolo moko ya ndeko moko akenda kosenga bolimbisi le 31 décembre na tongo mukolo yango ezali mukolo kokufa na ye pe akufa yango na bito tika ba sentiment totika ba sentiment moko boye o ezanga nango mutuna makolo eloko ememinga na ya na teme opoli solo na yoki ba betelanga lisolo yo donc esalinga peke ememanga na teme oyo ponga mo pe na comprendre kango te ndeko Muasi azaka na ba problème ndeko Muasi azaki na ba problème na mutu. Ça fait longtemps mutu wana senga ke ba pardon senga ba pardon tellement batu wana bazaka na erreur ya zaka na raison aboya na ekolimbisa abi alimbisa na ete alingi na ete eleka nango pe leka ba mikoleleka batu pe babosa na bango siko ya fanda na ete ka mokolo mosusu boye ye moko kaka soki décembre wana liaka eloko nini soka melaka eloko nini sepelisaka ye o akende kosenga ba famille wana pardon akenda ndeko totika kosama makambo na ba sentiment akenda soki sentiment nini esala ye mta limbisaka na ye te
akenda na lopango wana akende kosenga bapardon bandeko na ngai baswa ye na mbwa nde kaka azobeta porte bazoya kofungola nani mbwa mpe nzoka azoya na nsima ya moto azoya kofungola porte ntango kaka moto afungola porte mbwa alasotela ye matela ye bazopekisa mbwa babeta bwe mbwa banda kanga moto le 31 décembre bato balia bonane yo moto olimbisaka na yo te opréféré kaka le 31 wana okende osenga pardon tala sikoyo eloko ekutamaki na ndeko pardon elukeli ye baproblème pardon elukeli ye baproblème toloba sikoyo nini ke famille wana bandoki toloba sikoyo nini tozomona bana na nzambe Pona nini tolingi kosala makambo na sentiment ya biso bato tolingi kolanda mongongo na nzambe te yo deja oza no moto olimbisaka te mpo baninga basengasenga yo babolimbisi basengasenga yo bapardon yo olobi olimbisaka na yo te olingi na yo te okolimbisa bango te siko eloko nini esalaka yo mokolo wana ka le 31 décembre kaka décembre wana okende kosenga pardon omoni nde tozofongola baporte biso moko bato bayebi yo banda bobanda baproblème wana olinga kolimbisa baninga te siko mokolo wana kaka yo wana ozokende kuna okende kosenga bapardon baswi yo na mbwa ovimba akenda na hôpital moto akoka te vene ekota akota hôpital mikolo eleki akufa sikoyo baloba nini famille wana leta mpe etalaka moto akendaki na ndako ya moto soki likambo ekomeli okuna foti ya yo moko meme ndenge eza koza na kanda na oke koswanise na keili ye soki babomi yo kuna meme yo ozalaki na raison leta kopesa tort parce que akotala déjà distance atali makolo na yo ekendaki twa olongwe na ndako na yo tie okomi na ndako ya bato bakoloba yo moto okendaki koluka baproblème sikoyo ndeko mpe bakosala ndeni ye moto akendaki nde kuna balobi peke tolobanaka te toyokanaka te me tokomprendre ka te diku ayeli biso mbala moko nga mpe toyebaki te ke ye nde moto azobeta porte totalaka aboye ndenge nga nazofongola porte mbwa mpe azalaki na nsima asote nga na ntina azopekisa don ti mbwa atikaki ye natala boye eza ndeko oyo tolobanaka te tokamwaki kutu toyebi te na nzoka nde baswaki ye wana sikoyo akomi koganga ngai nayaki kosenga bino pardon nayaki kosenga bino pardon botindi mbwa na bino aswa ngai nayaki kosenga bino pardon tosilisa baproblème tozalaka nango mokili makambo bandeko mokili makambo ndeko mwasi abeteli nga lisolo nanga moko na fandi na mokili eza makambo mpo anitenga mpe na yana partage yango na baninga yango sikoyo nga na memeli biso nanu likambo oyo ya nzambe maloba na nzambe soki totangi na Matthieu 18 21 22 ezoloba na biso nini Pierre atunaki azalaki penepene na Yesu mpe atuni Yesu mokonzi soki ndeko na ngai asalaka ngai mabe mbala na mbala boni nasengeli kolimbisa ye ekoki kozala mbala sambo Yesu azongiseli ye te mbala sambo te osengeli kolimbisa mbala tuku sambo na mboka na ye nzambe akosala tuku sambo na sambo tuku sambo na sambo ozomona donc tuku sambo na sambo wana eza okolimbisa ndeko na yo bambala ebele soki 7 fois 7 soki ezaka nde nini donc eza bongo bandeko sikoyo yo olimbisaka na yo te opardonaka te
na ba pardon basenga yo pardona te. Siko kaka mokolo wana le 31 ezalaka nini yango le 31 kaka mutu ayokanaka na yo te akomi kotindelo ba voice akomi kotindelo donc nzambe abatelaka le 31 wana vraiment eza pena makambo ya kala balogike ya kala tanto ozalaki bana mikie makambo ya kala elekela ntango tanto toyebai na nzambe te ndeko na ngai. Yo bazosenga bolimbisi olingi te ozaka moto ba problème mais soko ekomi décembre okomi lokola mbo azwi masasi nake kosenga ba pardon nakomela ye nakobenga ye donc pa na yo olimbisa no ka le 31 ka le 31 kaka yo limbisa ka le 31 nga moto nyonso nga azala pomi na moto te nazala pomi na moto te soki tozani no problème eleki ata tozala su te ke o ba pire obi tozala su kosolola te nde tozalaki mais essentiel eza motema ya moto oza na barankine ya moto te ozolukela moto mabe te nde na video na ngana te koloba olukela no moto ba problème te oza na yo kimia na kombo na ndenge na yo ozosambwisa no kombo moto te ke aza boye tango nyonso kombo moto non oza na kimia na yo olalaka na yo olamuka na ona kimia mais oyebi ke tozonaka problème na intele nga nazala problème na ete yeso kazaka nango etale nga te nga naza simbo tango so pe uto azobondela azosengela bolimbisi nzambe elimbisa ndeko mais yo oyebi ka moninga nazala na kanda na non eza bongo te nga azaka na kanda ya bato te mais soki ke moto ozalaka na kanda nango ozelaka décembre koya te décembre balimbisa moto ka te décembre fo kolimbisa moto koyekola kolimbisa moto chaque jour kolimbisa ka te na décembre po pardon ba décembre wana ezala lokuta bato ngo bazalaka ntango fete koleka kaka ya bango bakanisaka mokili ekufa kaka le 31 obe le 1er wana nzambe aboma mokili nde bajoviste mpe babanda koyebisa biso na 2000 mokili kokufa boye bon nanu mpe kufika te nzambe moko ayebani ya makambo ya nzambe mais mpo na nga mokili kokufa soki moto so okufi na yo kaka eza deja fin du monde na yo soki okufi fin du monde tokoluka ngo tokozwa ngo te mpo soki ezalaki toyebi na soki nzambe aboma mpe mokili te donc nzambe mokili ezalaka nango kaka donc ndenge eza wana memi basodoma bagomora ekufaka banini mais mokili ya nzambe ezali nzambe moko wana ya makambo ya nzambe soki ozokanisaka mokili kokufa le 31 décembre 2021 ozotala omekameka nzambe ayebi yo tika na yo baje wana osalaka wana eza na sens te mpo toyebi bino bato ngo bozaka soki otalika boye le 1er le 31 toleki tokomi le 31 janvier ozongisi su bakanda wana omona ozongisi su bakanda ngoko me moto asenganga pardon le 31 décembre ndeni tokomi subu po ye moko amoni diake tozokende na biso mokili eza nango kaka yango siko nga na sere yo kobanga na ote mokili ekufa nango te tika no kosenga bato bamikumba pardon na ba décembre le 31 décembre ou bien na mois ya décembre komi kosenga pardon wana eza nango ba pardon mo sincère te eza nango ba pardon mo sincère te bible lobi to limbisa mbala sambo na sambo donc yo limbisaka na yo mbala tuku sambo na sambo yo limbisa no mbala tuku te olimbisa no ka na décembre ndeko mama ndeko papa pona kota nanga ane tokobanda na kota nanga ngo na kimia na kota nanga pepele tala muta oloba makambo mukolo makasi taba ide ya mukolo vraiment taba ide na ye ke akota pepele akota na likamba mutu te wana paka mati ba pembe lelo bato bakoma olata lati pembe alobi na kota motema pembe se na kende kosenga mama tel pardon lobi lelo pe na moi na senga ki papa tel bande ko bolimsa mela mai
se nasengaki deja mama ntele nasengaki deja pardon papa ntele pe nasengaki deja pardon nazanga na problème na bango te nazokota pepele o pepele nga na bala yesu nakopesa ye mikumba wana ye pazokobina nyonso pona tikala pepele eya ngai na yese pepele ozoyemba oza pepele te ndeko nanga pepele ya nini wana pepele ya le 31 décembre après le 31 janvier février omonika mokili ekufa te ozongi lisusu wana eza pepele te luka pepele ya kati ya motema luka esika ya malamu limbisa luka esika opardonaka baninga tika bato mosusu bajuge oke ya limbisaka te mpo balingi kaka boliaka bomela bozala esika moko bozoseka wana nde babikali non wana te yango toluka tozoluka pardon sincère mpo kolia komela mpe mosusu bozolia bozomela bozoseka me bolingwa sincère eza te bolimbisi ya sincérité eza te okoyoka kaka alobi oyo bapoisonaki ye okutu boye azwili poison wapi na kati ya kliki wana kaka oyo ya koseka wana bosala ye koseka forcé koseka bolimbisi moko ya lokuta batiali moninga mabe yango makambo tozomona lelo siko pardon onga nazoloba na bolimbisi na oloba lelo bandeko nanga eza ya décembre te eza ya falsi ya motema ya mabe te eza bolimbisi ya motema ya malamu limbisa moninga mbala tuku sambo na sambo za koza na problème na ye te boseka te bolia te wana eza problème te problème eza makama motema na yo zala peto zala sembo zala fry c'est ça likambo motema likambo ozala free ozana na problème na motu te ata bazotongwa koma boye azalaka boye alinga soki ozala na bato te eza problème te wana eza problème ya motu oyo alingi aloba bongo mais yo problème na oko nzambe aza na posa kaka ya pardon sincère ntango olobi olimbisi moninga limbisa meme ya monike bongo ye mta alobaka limbisa tosekaka su te ye wana ye mta azoloba ngo yo na motema noyebi kolimbisa moninga ye lakisa ye kola kolimbisa totika makambo wana ya kozanga kolimbisa oyebi kolimbisa moninga te motema ekangama donc yokutu donc ekangama kaka ekangama okoma kutuna po loba ta kombo mimi selunga ona monoko na yo ozomona ka lokola monoko no ekopola eza en wana yango tolingi te en wana yango bazopekisa bandeko na ngai ni wana yango bazopekisa totika biloko wana totika biloko wana bandeko totika makambo wana totika babiloko wana eza malamu te totika yango tango za na posa limbisa mikolo na mikolo lelo limbisa lobi kuna limbisa boyebi yango teke ye nzamba yokaka nzambe na bisa yoka libondela moto na masumu te nzamba yokaka libondeli ya moto na masumu te nzamba yokaka libondeli ya moto na masumu te soko ozosambela memi kuto lobi ndenge nini nzambe limbisa ngai nzambe sunga ngai me yo limbisaka te oza kaka moto kangama likambo na kati ya motema oza na motema mabe faire baninga bongo nde yo ya o nzambe limbisanga nzamba kolimbisa yo te nzamba kolimbisa yo te nzamba kolimbisa yo te nzamba olimbisa yo te ndeko na nga komikosa te nzamba olimbisa yo te totanga na makomi ya nzambe toza na Marco na Marco 11:25 elobi nini mpe ntango bozali kosambela soki bozali na likambo na moto mosusu bolimbisa ye po tata na bino ya likolo alimbisa pe masumu na bino kasi soki bozali kolimbisa baninga te tata na bino oyo azali na likolo akolimbisa masumu na bino pe te c'est ça
tika bato ba juge yo ke ye kutu non na vie tozalaka na biso bato mosusu baza omona bon ezaka ngoka baprincipe kaka mais soki yo oyebi noki oza nobongo te yo limbisaka na yo fo kolimbisa tokesenisa makambo mosusu te tokesenisa makambo te ke oya non fo kolimbisa limbisa mpe sengela banguna na yo bolimbisi sengela banguna na yo bolimbisi loba nzambe limbisa bango mpo oyo bazosala bayebi te eloko bazali kosala bazomonisa nga pasi kofinga nga kotiola ngai nzambe limbisa bango kutu bayebi te ntango mosusu libondeli na yo osengela bango nzambe alimbisa me bango bazojuge yo liso tika bajuge na bango oyo me yo yekola kolimbisa limbisa fo kolimbisa totika baje wana kolimbisa kaka na Décembre se nalobi bato balimbisa na Décembre eza lokuta monene mwana nzambe fo limbisa mikolo nyonso parce kosambelaka mpe mikolo nyonso oliaka mikolo nyonso eske yo oliaka ka le 31 décembre oliaka chaque jour siko ndenge ni yo limbisaka le 31 décembre eza bapardon moko lokuta eza kolimbisa moya lokuta makasi bandeko tolimbisa yekola kolimbisa limbisa banguna na yo limbisa bato bazosala opasi limbisa na yo bango meme bokozana bino so nde bozalaki te limbisa na yo bango limbisa se libere na yo limbisa na yo bango pardon eliberaka nango limbisa pardonne bango tika bango na maboko ya nzambe me yo limbisa bomoni mama akufaki wana mokola le 31 mpona sentiment eza sentiment mpe ntango ozokesenga moto bolimbisi mosusu elukelaka bato baproblème eza na bapardon mosusu elukelaka bato baproblème yango eza na bapardon mosusu se yebisa nzambe nga oyebi motema na nga azanga na problème ya motu te nazanga na likambo ya motu te nzambe nango oyebi nga malamu oyebi nga loba ke nzambe asondaka mitema soki penda ya solo zano na problème wana na motu te nzambe azoyeba pe ake azosimwana azosenga bolimbisi ya solo po eza na bapatala mama oyo ake kosenga pardon na loyenge pardon elukeli ye baproblème eza toyoka bato mosusu akendaki nakesenga pardon bolimbisi balimbisanga moto azongi te mosusu akesenga pardon elukeli ye baproblème becompréhension yango ntango ozolinga osenga pardon fozala pe préparé nani zala préparé basenga pardon pamba tende te mama oyo ake kaka tukulu nake kosenga pardon po alia soso ne bien ali 31 siko soso ngo aliaki yango bien te bambala na ye atikaki na ndako banda kende kosenga pardon azongaki su ndako te bana na ye bamoni su mama te fete bebi mikolo uti koleka 3 jours 4 jours mama akufi tala likambo bamama likama bolimbisi oyo ko tomona yango bajeti limbisa na motema soko oyeba ozokenuka kolimbisa na loyenge kokende te po ekolukilo baproblème bolimbisi bapreparaka yango eske mama ana preparaki bolimbisi na ye mama ana preparaki yango eza na moto mosusu kaka ozotambola noka na nzela bokutai na moto mobwe oyo ezaki boyokanaka te abengi yo o mama etele yaka na otosola yo mpo oza na discernement te olobi kaka oyo toke ntango kobanda boye abandi koloba no yo mpe motema ekoki te esukeli bino na koswana mpo bozongeli yango wana ntango moto mpe naza na mposa ozosanti koza na problème na moto anafoka abosolola yango préparé pardon na yo préparé mais ntango oyebi ke eza mpe ntina osolola yango te ngai nazanga na problème na bango te nazanga na likambo na ye te nabondela na ngai nzambe limbisa bango limbisa ngai c'est tout mais soko yo moko ozokonte mpe nake ngai mpenza naza na problème na motema foka atosolola yeba mpe koprépare pardon na mpo eza na bapardon mingi elukela bato baproblème eza na babolimbisi kaka exemple ya lisolo na yeli bino bandeko mama le 31 décembre akei kokaita ngambo asenga bavoisin pardon oyo ezaki basala bambula balobanaka te mbwa aswi toloba siko nini bavoisin wana bandoki toyebi te fula wana eutaki wapi azali préparé te loyenge kaka akeya nakesenga pardon lelo donc bonani wana monaki mpena tozomona bandeko ntango mosusu mpe mokone alaye na mokolo wana okufela ne bongo ntango mosusu jour wana alaye na nka ya ye emetala epesi pagaille bandeko na ngai mama kei kaka boye
atika bana na ye. Donc yango ndeko na bino mimi selunga yaki totika babiloko wana ya bana mike ya kala. Ozaka na problème na mutu moko boye kaka na décembre okomi kokende bosenga na ba pardon okomi na non pardon eza pona mikolo nyonso. Faut kosenga pardon kolimbisa chaque jour balimbisaka na décembre te. Mutu mususu omona pena kutu do o contacte kutu steme amonika décembre abeli lokola libo ebelisa bato mingi lokola maboma mutu akomi liboma na luka kaka na ke kosenge pardon do yo senga anoka pardon ka na décembre o senga kanoka pardon ngai ko nga za na problème na mutu te na za na problème na mutu te soki yo moko yebo za na problème nanga ko ya na décembre te zela janvier dia na ici zela janvier obe zela février obe zela mars ko ya na décembre te po etali yo nga za pe na problème na mutu pete. Donc soki yo za muta ba décembre zela janvier janvier février mars ba mo ezebele ba mo ezebele ba mo ezebele zela kaka mars obe mo mususu décembre te po balimbisaka na décembre te to bana nzai to ba ko se dike nanu to zana na éducation mo boy vraiment o type no wa o pratiquer maloba nzambe vraiment faut to zo ba éducation to zo na bible to tsango pe na misala to tika ko fonder est-ce que na bible komama mokoni na oke faut ko limbisaka na décembre eza lokola tomona na bafriki tozalaki omona bavoisin mosusu akamela nde masanga ne mikolo nyonso akenda na église te eloko te soka moni kaka le 31 décembre ye wana nake nanga nake église ntango mosusu nzambe akoboma mokili lelo oyoka ntango décembre kokoka akendaka mpe so église te asimbaka mpe bible te meme na ndako na ye toboyi te église eza motema mais ntango okenda no église te meme na ndako no tanga bible zala mwana nzambe partout mais tomona bato misusu omona na décembre kaka ye wana ke église na ndako atangaka mpe bible te na ndako abondelaka mpe te kaka décembre kaka ye wana na komprenaka te ndeko nanga yo mutu oza na bitidi wana ya kosengaka baninga bapardon na décembre eza yango bapardon sincere te nalobi deja nazobandela pardon basengaka yango mikolo nyonso pardon bolimbisi balimbisaka mikolo nyonso mpe mbala tuku sambo na sambo egali mutu wana azokondima olimbisa bolimbisa ete wana ye moko mutu akoswana na wana motema na ye mais le plus important yo oyebi ke naza na problème ya mutu te nalimbisa banguna na nga naza na nga na problème te lelo soki yesu aye na kokende pepele wana nde yango tozoluka yango nzambe azoluka mais ya koloba kozelaka décembre boso kokomi no décembre yango te okokoma mpe décembre okomi no mpe le 25 te okomi no mpe le 31 te exemple ka ya mama oyo mokolo ka wana ya le 31 azozela na butu bakende mpo lobi le premier baswi na mbwa na moi nango mpo na nini pardon alukaki ka na décembre non bana nzambe tofongola miso totika babiloko tozosala oyo eza malamu te kolukaka kosenga pardon na décembre yango tokomi décembre tolei tomona bamisusu awa bavoice ekoya bamessage ekoya bakoluka bamamero batelefoni mpo azotalaka décembre ekoki nzambe na ngai makamusu ndeko bolimbisa makamusu esekisaka bato makamuloko ya bana mikie me omona mutu osala makambo mokolo makasi ozomona mutu osala makambo koko omona mutu osala makambo tata jeune fille akola aza na bana papa bota azelaka décembre po alimbisa non c'est pas possible na bananga lokwa papa aloba na tate c'est pas possible non bana nzambe totika biloko wana toyokani deja Muasi elunga salobi basengaka pardon na décembre te pardon eza mikolo nyonso po yo sambela soko oza pena mwana nzamba solo osambelaka chaque jour osalaka mpe nzambe mabe chaque jour osalaka nzambe mabe chaque jour me yo mpe ntango ofukamaka nzambe elimbisanga nzambe elimbisa siko ndenge nini moninga wana asala o mabe yo koka kolimbisa ete ndenge ntango mosusu yo moto osala moninga mabe
mabe yo moto sala moninga sa limbi yo kokaka kolimbisa te apo ya na décembre wana eza mensonge eza lokuta eza hypocrisie ndeko so omoni moto esengo pardon na décembre boya na yo ya na lisumu te bete pena ba mwifi penda po yo ebi kwa na problème te po basenga aka pardon na décembre te totika biloko wana tokola na bonzambe totika biloko wana bana mike wana eza ba je ya bana mike wana eza ba je moto to na ba 9 ans ba 10 ans na ba 90 quelque wana lelo to komi ba koko miselunga da koko nde bomona nga boy koko mukolo makasi mukolo vraiment na mukolo bato nyonso ya don ya génération nanga po mingi baboya na bonke nga na lingaki mukolo makasi pe ki mama nga mutu so be nga na kombo pesa nga kanda même oza mukolo na linga mtabi nga mama mimi na nga mtabi nga mama mimi so mtu obe nga na kanda na kombo pesa nga kanda epesa kanda po na linga na ki mukolo na linga poa wana kilo wana o mingi baboya kanga linga ngo nga zanga bato wana tekto benga mama na siliki nga ata utukoko benga na onga na linga na nga bongo na linga ki mukolo makasi po na mukolo ko banda lelo ti lobi na mukolo donc bambule zo kende nzamba zo ba yango nzinzi olika mnoni na onanga ero do bandi konanga wana ezaki video na biso eza kaka donc bato balinga osenga ba pardon ba na décembre nde nzinzo yazo ya osenga ba pardon na décembre na obomo pamba donc merci beaucoup bandeko na ngai wana eza ngo mimi selunga nga don azala na nga ka teke serré lokola soki ba ana lemos na ngola o pena ba grand journaliste nga aza nga bongo te yango eza ngo ya don eza ngo ya makila nazala na nga teke serré na mona so na serré makasi ndeti na okopema te donc nga azala na nga moto donc mona tie na nga pe ezoleka na ngo ya nango chaîne ya mimi selunga ya nango teke yo ya moto oyo loba yo tie ba vantir boy donc ne moto osenga nga aza na ete eza chaîne na nga donc ya elekela bongo to seki na biso ndinzi aleki na kamvulie na bomie donc ndinzi keba awa elekela bongo bandeko na nga merci beaucoup nzamba lola amona bino na sepeli makasi nde boza wana bozotala nga vraiment tomoni ke bafeti yango yo bafeti tosenga nzambe asunga biso bana na ye tolekisa bafeti kitoko makasi bon eza nango kaka na ngolu ya nzambe tozomona bepidemi kobanga te ndeko na nga kobanga epidemi te tika nyonso na maboko ya nzambe tobanga banga yango te tolenga teke totika nyonso nzambe aza na contrôle ya nyonso nzambe aza na contrôle ya nyonso ndeko na nga kobanga te tobanga te ti toza wati lelo eza yo te eza kobanga na yo te eza eloko te eza ka nzambe donc soki nzambe asungi yo asungi biso tokokota so epe nzambe alobi ye kaka nyonso eza bolingo na nzambe donc mutu aya na ye teke oyo abanda kobanga non kobanga te kobanga eza ya nzambe te meme bapasi ya mokili tozomona bepidemi baproblème parci parla na wapi makambo ezali kotikanga te nzambe aza na contrôle ya nyonso donc tolekisa bafeti kitoko nzambe alola mona biso eza mokili ya bato ya nzambe na sepeli na bino makasi ndeko na nga oyo nano sabone te sabone ndeko sabone commenter video partager like video ekosala nga ba wow makasi ekosala nga ba bien makasi bandeko bobosana te vraiment donc bambote na bato nyonso bolandaka Mimi Selunga TV bambote na bino partout dans le monde esika bokomona bokolanda ba video ya Mimi Selunga alingi bino ya dega na lova bino makasi bandeko na nga botalaka ba video bozapaka ba video te boyoka ba video tina suka boyoka ba video ekosala nga ba bien makasi donc makamba ko bwaka ndo andeko na nga na komi ko evita ngo po ezolukela nga ba problème oyoka koyoka abwaka kinga te yokutu obwaka ngwaka mutu mususu ali kotala su video no te po obwaki ete sikoyo nga pe nalobi nakobwaka lisusu te lokole komi kolukela nga ba problème biso bato mwindu tozalaka kaka boye donc kobwaka ekokoma nango ya système mais en tout cas nakobwaka te lelo nabwaki bino nyonso bana nzambe bozala bisika botala video nanga nalingi bino mingi nabwaki kaka mon cœur
wana kana lwango na se Sami Selunga de Bundesi donc mwana poto ya tanga wana kana lobela yango ka mpona kosepelisa papa mais azali mwana poto vena ya tanga to esendeni ke ye mtabanda poto non eza pongo te donc Sami Selunga mon cœur Mimi Selunga mama ya bana ebele donc mama bato ya bana ebele baza wana baoyokanga bamanager na nga baza wana bacameraman na nga baza wana baconseiller mama sala boye mama nga natala kodo babone na nga numero baza na ndako oyo oyoka pena ke bafan number 1 awa na ndako na bafan donc bambote ebele vraiment bana na nga nalingi bino mingi nzambe alola azala na bino en tout cas merci beaucoup bandeko nyonso wana tokutana na prochaine vidéo bisous ciao